internet ndeko ozofinga ka bapanga ya baninga na internet eza milimo bo changer luka elongi ya nzambe. Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Merci na bino nyonso bat bolandaka Kelly Joyce TV. Merci na babone na biso, merci na bato nyonso o bo s'abonner déjà na kati ya chaîne na biso nzamba pambola bino. Bino bat o déjà bozo s'abonner, bozo tchela biso ba commentaire, bozo aimer, bozo partager ba vidéo na biso na ba réseaux sociaux na bino. En tout cas vraiment nzamba pambola bino azong c'est la bino ya ebele babi tolinga bino mingi tolinga bino ya trop ya moto ye kaka poto sala musala. Vraiment bino pe bato ona bo s'abonner te zambala no ya liboso ya kotala la vidéo na kati ya chaîne ya Kelly Joyce. Vraiment s'abonner, tchela biso ba commentaire, aimer ba vidéo na biso, partager et kosala biso vraiment kitoko makasi nzamba pambola bino. Vraiment vidéo ya lelo na ye kosala yango pona esengote, vidéo ya lelo vraiment na ye kosala yango na pasi pe mawa. Oyo vraiment na yoki tellement nazotala mingi na ba réseaux sociaux, nazotala na ba Facebook, nazotala donc ezosala nga vraiment pasi, ezosala nga soni na mawa. Komona ke na mutu oyo asala kutu réseaux sociaux ye moko naza sur akomi ko regretter place azali azoloba pona ninga na salaka réseaux sociaux. Na mutu asala réseaux sociaux, asala Facebook, asala Instagram, asala YouTube akomi ko regretter bisoki na yeba ki ezala boye fale pa na sala. Réseaux sociaux komeli batu place moko o ezake toza wana po to yaka na réseaux sociaux pona koteya ko éduquer batu po mutu mususa koki kozwa éducation na classe te, azu éducation na famille te, azu éducation na réseaux sociaux. To yaka te pona ko bebisa. Eza mawa komona ke bato ebele naza mutu na mutaza na ndenge na ye ayeli réseaux sociaux, aza na bit na ye ayeli na réseaux sociaux. Mais bato ebele ba ye pona koboma. Nga nazo benga bino boza ba demo o bo wuti pena pa lisi faire ye moko. Pona nini bato bakomi kofingana na Facebook, bato bakomi kofingana na YouTube, bato bakomi kofingana na ba réseaux sociaux. Vraiment lelo vidéo ya lelo na ye kolobela vraiment mingi nazo kolobela ba femme mariée basi ya mabala oyo bakomisi réseaux sociaux okanisa ke place moko oyo bakoki koya komemaka babuzo bana bango na kati. Obe ata ye moko satan aza na kanda na bino soki aza na kanda na bino te seke bino boza bato ya monde wana nde bobimi na mokili. Donc bino bato oyo bozoleka na ba YouTube kofingana boza pena bato oyo bowuti na monde wana bomiyeli komiyeli na mokili kaka mbala moko po boya kokobebisa bédication ya bana na biso po bana na biso batalaka ba YouTube, bana na biso batalaka Facebook, bana na biso batalaka Instagram. Bazoya kotala ba biloko wana eza po bobongisa bango to po bobebisa bango. Yango nga bana na nga batalaka lisusu YouTube te. Na bloka na ba tablette na bango na ba phone na bango YouTube na tchaba ko tala su YouTube te na salela bango ba YouTube ya bana. Na kotisela bango na ba tablette na bango ba YouTube ya bana po ba YouTube na lingi susu bana ba kotaka te po ezo bebisa éducation.
okomona ke mama mobimba oza na bana, mama mobimba omibengi mama o bana na yo pe batalaka YouTube na yo, mais YouTube na yo ezaka mpona kofinga bato. YouTube na yo eza mpona kofinga. Education nini ozopesa bana na yo ke soki bakoli lobi bango pe balanda lokolo na yo mama ya kofinga, bien bango soki bakoli lobi babana kofinga bakamarade na bango ndenge yo mama ozofinga bato na internet. O base mabala ya ndenge nini? Education nini o bino bozwi na bafamille na bino bozoya nango na internet? Po mutu lokola ngabwe naza bien éduqué na famille, na bien éduqué na famille, naza bien éduqué na entourage, naza bien éduqué na église, naza bien éduqué na nyonso na libala, nakoki koleka na yo finga bato na YouTube te, nakoki koleka na yo finga mutu na internet te. Misko bino bato bozo komibenga ke botanga, est-ce que mutatanga akoki koleka na YouTube aya kofinga mutu? Mutatanga akoki koleka na YouTube aya koloba n'importe quoi? Mutatanga akoki koleka na YouTube ou bien na Facebook ou bien na Instagram pona kofinga bato? Education wana ya ndenge nini? Education nini oyo oza nango oyo yo zwa ya koya kofinga bato? Vraiment na yoki soni, nazoyoka soni vraiment. Nakomi kutu YouTube nakomi kotala ngo kaka boye, me Facebook pena nalingi su kokota Facebook te. Po so kokoti ka Facebook ba video tokomi komiyokela na soni kokota Facebook. Po buzoba tellement buzobeleki trop. Buzobeleki trop na Facebook nanga kutu nakangi Facebook nanga mikolo. Bato bafingi oleka koto bato kofinga na kofinga ba video yango kutata ofini te kaka yango moko ebimi. Ato zangi na posa koyoka na yo bêtise te, okotika na Facebook boye, ale mbala moko video efinani mafinga na kofinga na. Kofinga ngo pe bofinga na bino moko te, bozo kotisa na ba parents na bino na kati. En tout cas vraiment Satan za mabe Satan vraiment za mabe pe na soka koteli mutu alongoli na makanisi ya kibomoto. Base mabala yango mibali na bino balataka ba jipe o mibali na bino baza pena mibali balataka ba pantalon. Po mobali penza lokola mobali oyo yanga oyo na leka vraiment na Facebook na bien na YouTube na finga mutu mena okanga YouTube bango na mukolo wana. Po mobali na ngapi na lande ayebi ke na osala ngo te, ayebi ke na koki kosala yango te, mais atala pe ba video nanga. Soko tenga mi place mabi eloko ana linya ngote. Siko mibali na bino ango o ngai na comprendre te bino basi ya mabala boyaka ko sala ba video ya kofinga. Mibali na bino bazaka mibali penza to mibali balataka ba jipe pona na comprendre te. Donc elo na yo comprendre ke basi bazo finga na internet. Baza basi babengi bango basi mabala, me basi mabala te. Boza basi boza ki basingo mada donc gouvernement ki parabino na nyonso. Mibali na bino balata ba jipi basala ke loko te na ndako. Bafuta kata ba bill moko te na ndako. Yango na bino basi bozaka na autorité likolo na bango. Bazaka su na eloko koloba tata yo mwaso leke yo kofinga bato, donc etali ye kutu te ye ayebi kake ndako eza nango ka ndako ayaka wana mpona kolala asalaka eloko te. Bokabola dossier siko mobali abonga aotelema pa aya oyebiso ndeni ke mwasi na ngai ye kofinga te. Bozo komibenga botanga, soko tanga ozwa education. Mutu atangi azaka différent na mutu atangi te. Soko rate éducation na école okozwa éducation na famille, soko rate éducation na famille lokola bomibengi basi mabala éducation ozwa na ndako libala pa mobali na yo. Mais siko bino bo rate éducation na école, bo rate éducation na famille, bo rate éducation na libala, bo kozwa éducation wapi? Siko bana na bino batala ba YouTube na bino bolo baka nini? En plus bana na bino batunaka bino nini? Po ngape na mwana ngaleka boy. Atalo ba lingala te mbayoka alingala. Bana nanga bayoka yo lobi mwa mabe botuno mami, why did you say that? Mami, o lobi bongo pona nini? Eloko nini etindi oloba bongo? Mesko bino bana na bino baloba nini?
Monique bino loko ba parents na bino ba rata ba éducation na bino bino pe bozo rate ba éducation bana na bino. Ba papa bolati ba jipe na bandako. Neni mwasi na yo ko bima bana ko finga batu na internet yo pe mobali ba bengi yo mobali chef ya ndako fandi. Réseaux sociaux zo mema biso wapi? Lelo soki mutatie video ya kofinga na YouTube te, YouTube ekotala mate, tozo kende wapi? Na basala nzambe bakomi koya kofinga na YouTube. Na basala nzambe bakomi koya kochola batu na YouTube. Na basala nzambe bakomi koya ko critiquer batu. Osali video na YouTube kofinga bano bani kofinga osimbi oyo lokoto tiki, ofingi wano lokoto tiki, ofingi wano lokoto tiki. Aposi malango na osisi nzamba pambola bino bo s'abonner. Nzamba pambola yo moko wa kopambola yo. Okozwa pe mapamboli wana bien. To sakana na koma nzambe. Tozo sakana bina na koma nzambe bandeko. Yango nzamba ngo tozo sakana na epoto mona kayete obien ndengeni. Pona nzamba bimela yo to moni yebo yango bozo sakana koma nzambo fingo sisi ochepe ma muziki ya nzambo bani ko bina. Nzamba pambola bino. Tozo kende wapi bandeko? Soko fingi te na YouTube na yo kozo ba view te? Soko critiquer batu te na YouTube na yo kozo ba view te? To na Facebook na yo kozo mbongo te? Eske mbongo yaka kana ko finga? Eske mbongo yaka kana ko chola? Eske mbongo yaka kaka fok bana ko critiquer batu? Éducation oyo ba parents na biso ba pesa biso eke wapi? Ngala zoka ba kongola lelo po ba mama na biso ba papa na biso bazaka bien éduqué nazo comprendre ya lelo te. Ndenge nini ba se mabala ya lelo bazo réussir te na bandaka mabala. Bobala mibali bino moko po mobali normal akoki kotika mwasi na ye ya kofinga na internet te. Mobali normal akotika mwasi na ye aya kofinga ba parents ya batu te na internet. Siko ba omibengi pe mobali na nga libale nani boy. Donc mobali na eske mobali na za na ba parents? Yo siko zo tele mozo ya kofinga na internet. Ozana ba mama bokilo, ozana ba papa bokilo, ozana ba semeki. Ponga kutu nde na osala ka video boyo soki na meki kofinga semeki na nga kobenga ekeli. Na ebi kozala ka kamera meilleur ami na nga mema kamano sali bien te. Kokota makambo kofinga te. Avant on a sala bongo nazotala no nazana na ba parents na nga. Oh na pesa respect. À part ba parents nazana ba parents mususu ba parents mobali na nga o baza ba parents na nga ya mibale. Oh nazo pesa respect. Ko sisa ba parents na nga na komi na mobali na nga. Mobali na nga ona pesa ka respect na honneur azana ba camarades. Azana batu. Nazana bana, nazana famille, nazana ba camarades, nazana bandeko. Jamais na koyo kosala ba video ya kofinga. Bandeko, ekomi nini bandeko na nga bo changer bandeko ya basi 2022 yango ezoya. 2022 ezoya bandeko na nga to changer réseaux sociaux comme si biso eloko mususu. Eza koloka. Ndeko eza misala mabeso ko yebite. Po yo mutu normal ko bofana ka to bani ko ya kofinga batu. Mutu normal pena onzamba keli na ko fanda te. Na ya ndeko boy yo bota kate. Tala ye kuna kutikala ko bota te. Yo mutu boy. Yo kuto ko bala kate. Tala ye kuna kutikala ko bala te. Boy, yom to pesa ka libala, yom to pesa ka mabota. To yom to pambola kabatu. Libala wana nzamba peso lelonga nazana alliance na lati na musapi nanga. Mesoki libala o nazana ngona kati ekomi sujet ya kochola bato na babali te. Nzambe pa koyo kosala pe libala na nge kufa. Yo ndeko zana libala soki libala no ekomi sujet ya kofingela ka bato ya kotonga ka bato. Nzambe pa za capable ya kolongola libala wana. Alongoli ona libala wana pe sili. Ou bien yo ndeko yo boti lelo ndeko mususu na nazuma bota te na boti te. Yo boti lelo libala donc bana wana bakomi sujet ya kochola. Bana baza Bible lobi bana baza lipambo liko ute pa ya Nzambe.
siko soki yo komisi bana na yo sujet ya kofinga ka bato sujet ya kotonga ka bato likola bana yo boti nzambe pa koyi kolongola bana wana pe bakufi bake bazongi kote nzamba kote bawutaki po nini bana bakomi sujet ya kofinga bato oyo bato na nzambe apesi bango libala te yo koma kofinga bango po yo nzambe deja apesi yo liboso na bango nzambe aza juste nzambe aza nzambe ya kokabola te ke nakabola boye te nzambe apesaka motu na motu na eloko na ta nango na ta na ye eloko na eloko eza na ta nango ekokisama na ta nango tan soki ekoki nzambe akopesa bango bana tan soki ekoki nzambe akopesa libala tan soki ekoki nzambe akopesa mbongo yo oza na droit ya koloba eloko te mpo nzambe ere asalaka eloko moto atindaka ye asala te jamais yo kotina nzambe esalanga boye nzambe te okoki kobanda kosenga nzambe banda lelo ti lobi mais so nzambe alobaki akopesa yango sikoyo te ozwa yango mpe sikoyo te mpo moto achangeaka makanisi ya nzambe aza te achangeaka makanisi ere ye moko alingi mais eza te ke ere yo ozwi obandi kotyola baninga ere yo ozo obandi kotonga baninga ere yo ozo obandi kofinga baninga nga leo nasomi ndako ye kutu longwa kuna eske ye kotikalaka kosomba ndako nani alobi akosomba ndako te yo oza nzambe yo moto oyebi vi ya bato yo moto oyebi lobi ya bato mosu ndako oyo osombi lelo osomi ndako mais lobi ya kosomba mosu bandako eleki ya yo ekoma basije ya oyo otongela baninga na internet te ekoma basije ya oyo kofingela baninga na internet te bandeko internet oyo ezomema biso wapi lelo mpenza na ye na ya kolobela basi ya mabala nga kutu nazoloba ata soki osali video ofingi nga osali no mosala pamba nga ata osali video obandi kofinga nga banda lelo ti pokwa osali video obandi kotyola nga osali video opaloli nga soki ndenge nini nakotikalaka koya korepondre yo te mpo na komona oza moto aliboma jamais nakoolanda moto aliboma na komona oza mpena moto aliboma olokotaka matiti na fulu siko nga mpo nakoma na niveau wana te jamais na kotya kamera na nga vraimen na bana korepondre yo kotikalaka kosalama te po ena naza na mobali alataka pantalon alataka jipe te 2 naza na éducation oyo nauti nango na famille na nga 3 naza na bapapa bokilo naza na bamama oyo na respectaka naza na baparent naza na basemeki naza na bayaya en plus na bana na nga oyo batalaka youtube na nga jamais nakoki kosala video ya koya kofinga bato na internet kotikalaka kosalama te banda mokili kobanda ti kote nzambe akosukisela mokili siko bino basi ya mabala boza basi ya mabala ya ndenge nini oyo bozoya botie nani réseaux sociaux na mbutu oleka koto mafinga oleka koto mafinga oleka koto mafinga bomiyoka soni te ponga so na fingi mutu na okoma soni ata kutu bayebisi nga te keli eloko osala eza mabeme na okoma komiyoka soni po anini éducation donc eza ndenge na nga te mutu aza mayele akanisa lokwa mutu nyonso te mutu oyo atanga akanisa lokwa mutu nyonso te donc bato mosusu bazotala mosika yo ozoloba te nga na si natanga donc etape wana eza etape na nga te bato mosusu bazofinga bino nga na mwasi ya libala mwasi ya valeur mwasi ya libala aza lokwa basi nyonso te po alliance oyo olati mutu nyonso alata yango te oui nzambe asala mutu nyonso abala mutu nyonso abota mais eza na bato mosusu mpe babali te bakufi mais alliance oyo olati wana eza mutu nyonso tu mutu alati yango te yo soki olati alliance na internet bayebaka ke afingaka mbali nazala bakamaradi te po ata bato babana kopusana kozala pembeni na yo mpo bamonaka oyo mwasi ya oyo impoli numero 00 bato bapusana pembeni na yo ndeni na bakamaradi ya mobali no babana kobanga yo mpo so basololi na yo eloko ebebi bokoya koleka mpo finga bango oza mwasi ya libala ya ndenge nini libala ngo oyo bala ya ndenge nini mobali na yo aza ndenge nini alataka jipe to pantalon tosi tocomprendre bino bato boyaka kofinga na internet mibali na bino balataka bajipe boza mibali balataka bapantalon te boza basi oyo bosalaka nyonso mpona mibali na bino yango mibali na bino bazalaka na eloko oloba te donc ata oyo ozopalola mama ya moninga oyo ozofinga mama moninga epa mobali na yo osala eloko te mpo anini osalelaka yo nyonso
donc osalelaka ye nyonso ye azalaka wana kaka ayaka kaka olala lokwa mobali kaka aye asaleli yo esili mais makambo mosusu eloko tosala yo moko en plus basi ya bongo yoka eloko mobali na nga mtasembelenga nzoka te basala yango bango moko mpo nga mobali oyo azwaka nga charge mobali oyo asombelaka nga bilamba mobali asalelaka nga boye mobali azokipe ndako nga na ya koleka na internet na ya kofinga wa liboma nga na ya koleka na internet na ya kofinga mobali asalelaka nga makambo nyonso est ce que mobali wana opermettre nga na ya kofinga baparent baninga mobali wana kopermettre nga na ya kotonga soki nani na internet mobali wana kopermettre nga na ya kofinga soki papa soki ya nani mama soki ya na po baparent ata parent oyo aboti yo te aza moboti na yo nga mama bisa bana koyebisaka mwana po kende movie kende musika respecter mutu nyonso abengami parent papa oyo aboti yo te aza da mukolo lokola papa na yo aza deja papa na yo mama oyo aboti yo te aza deja mama moko na age bo ozomona deja ke oyo akozala na age mona mama nanga aza deja mama na yo ofingi baboti na yo kokanisa te ke soki alobeli yo mabe kozwa yo te non alobeli yo mabe ekozwa yo mpo yo ofingi ye mpo yo ozosala rando na mwana na ye yo ozofinga ye ye asali yo nini eske papa wana mama wana mutatindaki mwana na ye ya kofinga yo yo ozofinga ye asali yo nini yango ozomona ke bato ebele na poto baza na bamalédiction moko oyo ya mosusu bango moko bayeba kote wuti makolo na maboko te boza na bamalédiction moko yango basi ya poto bavie ekendaka liboso te basi mosusu ya mabala okoti na kati ya ndaka libala ozovivre bonheur ya libala na yo te mpo anini oza na malédiction ya bifinga finga okenda kofinga ozonga kote ofingi ozonga kote ozongi bato bayebi ka yo boyoka soni ko bamama mwasi aza mwasi ya valeur mwasi aza mwasi moko donc mwasi nzambe akela ye ndenge mosusu mwasi aza lokola mobali te mwasi nzambe apesa ye motema monene ya kosuporte siko yo moto akofinga yo mpe oleki kwataka ozwi mpe na kamera donc ka ndenge na tie kamera na nga nazwi mpe na kamera na tie liboso na bandi ofinga Jesus Christ na tie mpe na kamera na bandi ofinga bato na tie kamera na bandi opalola mama moko boye ondeko moko boye na boti te nga nazopalola ye bongo nzambe eloko nini ekoyo kosala nzambe bana na yo wana nyonso bakufa bana bakufi po yo ozofinga ya bota te me nzambe akalikila ayebi ta oyo akopesa ye bana nzambe akoyo mpe koboma bana na yo po apesaki yo bana wana mpo bakoma basije kotonga mpo na baninga te apesaki yo libala wana mpo koma sije kotonga mpo na baninga te apesaki yo nyonso wana apesi makoki wana mpo koma sije ya kotonga mpo na bandeko mosusu te po ndeko wana pe akozwa pe ata na ye ndeko wana akozwa ngonga na ye ekoka YouTube ekomi otie mate ya bato baotala te otie nini boye ya nzambe bato baotala te me bato balingi siko bakende kotonda place bazofingana bazotongana yango mokili ekomi daa na suka bandeko na nga to comprendre toyeba deja ke tokomi na suka tant eza mabe kolanda bilandalanda te ngako nazaka so nakoti kaka oyo nakoti na Facebook oyo soki video ya kofinga na longoli yango mbango nakoti na YouTube video ya kofinga na mpo nalingi na nga koyoka babiyokela te po bible pe yango moko elobi mayele yaka na oyo toyokaka oyo ozoyoka siko ozoyoka nini yo oyokaka nini donc yo mosala no ezaka wana ozelaka mutache video ya kotonga video ya kofinganaka bato kofingaka baparent bato yo mpo ke ofini video no ofandi na yo bano ozwi mpe makolo tie na meso bani kosika ozokomikosa otie makolo na meso ozotala mpe video bazofinga ye bamosuku bazotala na bana oza ya koloka mateya bato balingi su mateya te bato balingi su prière te me bato balingi bavideo ya kofingana oyoka bango na bavideo ya kofingana ofingi ye bien te tia commentaire boy nini boy na yo pe okene lifelo na ye mutu azofinga na yo mutu azotia commentaire na bino bato bozo aime bavideo yango na bino bato bozo partager bino nyonso bookene lifelo donc makambo eleki na 2021 19 20
bote ya mika te. Donc 2000 nga kuna bano kanso moni makambo eleki na 2019 na makambo o eleki na 2020. Eza vraiment makambo moko fallait te ya bato ba te ya mapenza ke en tout cas vraiment o nzamba beti biso il faut to sa nini to bongwana. Mais na comprendre te na place bato ba te ya mabato bakomi susu pire. Bato bakomi susu kosala mabe koleka. Na ndenge ezalaki liboso. Ozobongisa nini pona bana na yo lobi ya malamu to ya mabe. Po yo ozangisa bana no mabala pamba po lobi ekoma ke fami wana kuta ozokota basalelaka bato ba life. Fami wana ozokota bafingaka baparent bato. Ale obebisi vi ya mwana na yo ka bongo. Lobi mwana komi kolela lobi mwana ba problème. Msu ba malédiction ya yo mama ozofinga ba parent msusu lelo ba parent ya bato lelo lobi ezongeli mwana na yo. Bana msusu bavi na bango ebebaka aboye likola ba parent na bango bavi na bango ebeba likola ba parent yango ba parent baza parent faut la mutu moko za mayele déjà boti déjà oza déjà parent oza mukolo il faut kanisa savoir ko sala eloko po ozotala ozosala eloko pona yo nanu ozotala nanu bana na yo ozosala eloko ozotala bana na yo so na sala eloko lelo lobi lo nini ekomela bana nga lobi lo nini futa bana nga bana msusu bakoma lelo ba malheureux likolo ba parents zoba liboso mayele sima yango baloba ndoki azaka zoba achaka buzoba liboso mayele sima ndenge moko na bino ba parents bozofingisa baboti na bino bozofingisa babokilo na bino bozofingisa basemeki bandeko na bino bozofingisa bana na bino mibali kutu balata bajipi tolobe eloko te yeloba nango bato nzambe balukaka eluka nzambe wana po bakofinga na musu bozofinga na eza normal te bakotonga na musu bozotonga na eza normal te bakofinga musu ezoleka na internet soko olandeli yango eza normal te po yo mwasa libala jamai koleka ko bana kotonga ko bana kofinga ka bato na internet mwasa libala muta valeur ti mwasa libala za kwa mwasi nyonso te mwasa libala za kwa mutu nyonso te mwasa libala za mutu mutakuta eno na nzela wana mutakuta eno na nzela wana mwasi ya James mwasi na mwasi malamu alobaka na ete wana mwasi ya James mwasi wana nasepela ne makasi wana mwasi ya James donc mobali na donc baza couple moko moete donc couple wana ndenge namonaka bango nde natalaka bango nalinga vraiment nga lobi so na bali nazalaka lokwa couple wana baza lokwa yo te ke wana mwasi ya wana wana mwasi na ye mutasalaka internet nini ba video na internet ya kufinga na ye wana ko nga kuna kupusa nanga peme na ete tala ozokende wapi fitura bana no eza ndenge nini alliance musapelata elata lopete siko ato finginga na internet ekosalanga nini ekoshanenga neloni likolo nango na mwasi ya libala likolo nango nasi na boti nasi nasali vi naza na ndako naza na nini sikoyo oya kofinganga ata so kofinginga na kosala nini na koleka na yo répondre yo olesanga te nazwaka mbongo na yo te eloko nini pe oyo yebi yango kofinga po nga pena nga foye nanga mutu soka alobi ka yebi problème ya libala nanga akosi po nga na mobali nanga so topotani tosila na kaka biso moko na ndako nga ta grande sœur nanga bato nanga yango bino boswanaka te yango bino nini eloko nyonso ezaka eloko akoloba te ndeko nanga okoloba lelo lobi ekomeli eloko mosusu mabala basi mabala ya soni basi mabala soki ya ndenge nini mibali na basi balata bajipe okomona pe mobali na ngai nani na ngai nini me mobali wana ndenge nini atikaka yo kofinga na internet bandeko mobali wana ndenge nini atindaka yo kosala buzoba na internet okoya po ozofinga bapaka baninga bamakambo ya bêtise mobali yango mpe ya mosusu aza mpe na line wana azotala yo
mosusu atalaka mpe bavideo na yo après mosusu atalaka mpe nini na yo me alobaka ndini aza mpe na bakamaradi mpe ti yo kanti bakamaradi mpe balobaka te kote mpe akenda kokutana na bakamaradi balobelaka ye mpe mwasi na yo aza impoli mwasi na yo mpe boye mosusu bato balingaka yango monike bato mosusu na bandako na bango bato bakendaka te omonake moto nalinga nango oya na ndako na yo te mpo mwasi na yo nde namonelaka un jour ayo kopalolanga papa nalinga nango oya na ndako na yo te mpo mwasi na aza impoli nalinga nango oya kolia mpa na yo te mpo moko mosusu ayo osalelanga video ke naliaki epa na bino yango monike bato mosusu na bandako na bango omitunaka ndenge nini nazwaka bapaya te mpo nini karaktere na yo eza mabe bizaleli na yo eza mabe bayebi yo partout na internet kofinga yango monake bana na bino bozobebisa éducation ya bana na bino lobi mwana yo kokola boye ekomi na place abala bayo kotalaka video ya mama nani mama na bango impoli mwana ngolingo bala osotala bavideo ya mama na bango impoli afingaka bato na internet lobi osani mwana vie ebebi likolo na yo mama lobi mwana vie ebebi likolo na yo mama tozosala makambo kotalaka présente talaka pe futur ozotala eloko na osala ekwaprotenga nini lobi eloko na osala eske lobi nango ezala ndenge nini eloko nazosala na osala ngo po ezala bien ou bien ezala mabe lelo na kosala na ngango siko lobi ezala ndeni mwasa mayele mayele mutatanga sagesse mutatanga zala bongo avosala eloko fo kanisa ata bible lobi kanisa soki bible kuta ezoyebisa biso to kanisa ndeko na ngai osalaka bisalela ata kutu babe otanga te bazoba mpe baza bato mosusu ya zoba mpe atanga na ye te me ozosola na ye mpe kokanisa moto atanga moto mosusu oleka oye iletre ye nini bo me yo ozofinga moto iletre yo siko moto otanga omicheka na place na ye te ozofinga ye oleki siko mokili mobimba ozofinga me ozaka ndenge moko na ye te po moto aza mayele jamai kooleka oyo ya kofinga jamai kooleka na internet oyo bana kosala basije ya kofinga nazokamwa bandeko na ngai nazokamwa yango réseaux sociaux ekomi nini o nzambe demo yoko donc en tout cas demo mpe nazokontrole ko bamosusu tozomona wana bandoki bandeko na ngai nzambe akosa bino te bandoki po mutu normal mpenza bandeko na nga tala toza bato toza bato na oyebisa yo toza bato na oyebisa bino mutu mosusu bato mosusu baza bandoki na kati ya bareseau sociaux baye kaka mpona kopanza donc satan pena tindi bango baye pena ya mibimba pena baye kopanza réseaux sociaux po ndoki ata oyebisi aza ndoki arondima te omonake moto ondoki pena soko fingi ye ndoki ebobebani mpenza me ndoki amiyebi na ye kaza ndoki mpona place bino boya koedike bato bino bozoya kopesa bato éducation nini wana bozoya koedike bato yo ye obandi kofinga motu mama na yo boyo na kote babotela yo ozofinga bango siko wana éducation nini ozopesa bato oye mpona kobongisa to mpona kobeba mpo mwana nzambe abebisaka te mwana nzambe abongisaka ko mwana nzambe mpe na monoko awa bino bozoya mpona kobebisa mpo YouTube bana mike batalaka bino bozoya mpona kofingaka msu mpe bozosala bavideo bana bino mpe baza wana oyo ozopalola mama bato ozofinga mwana na yo aza eloko wana mama naza nango na yayo différence nini entre mama ya moto wana yo ozofinga na oyo oza nango po oyo oza nango kasi yango wana ye mpe aza nango te yango wana mama na bango aza nango yango wana mama na yo mpe aza nango yango wana mpe yo mpe oboti mpe bana nango sikoyo yo obanda kopalolaka bandeko na bamama mosusu boye mpo ani mona bana na yo mpe bafandi wana bazoyoka nde mama azoloba bana na yo mpe bafandi wana bazoyoka nde mama azofingana bana na yo mpe bafandi wana bazoyoka nde mama azosala makambo babétise buzoba yango nzambe aza na kanda mpe natindi korona oyo ebomaboma bato atindi korona ebomaboma mpo eloko moko te esalamaka soki nzambe alingi te
mais yo mutu oyo nanu corona bomi yo te, yo mutu nanu maladi moke bomi yo te, na place ozala mutu moko soki ndenge nini oza kaka na basije kotonga, oza kaka na basije ya kofinga. Lobi malali koyele nzambe olingo te yanga nini nzambe alinga alakisanga nini ebongo oyo bana kofinga bato nga bana koteya bango nini. Nzamba amuninga mutu te, nzamba azoba te, azotika ozala na bomo eza alingo ozala na bomo msusu oza leloko mobo ya nzambe azotika ozala na bomo epo obongwa na lobi lobosalela ye me yo ozaka na basije ozaka na molimo ba distraction koto yoka koto te so batongi koto yo pozwi sije nga pe na ki kotonga na balusa bwe bafingi koto yo pozwi sije nga pe na leka koto na kene kofinga bwe nga pe lokola bango balobaki bwe sije na nga pe za ya kofinga na kene kosalela bwe bandeko bozoko mikosa pema oyo za nango eza ya nzambe soki alongoli yo pema wana okenda ngo epai moko te. Donc nzambe pe asalaka eloko atunaka na ye mutu te kaka boye mbala moko alongoli esile okei pe histoire na yo pe esile. Po eza na bato mosusu na vi batonga bango te, eza na bato mosusu na vi bafinga bango te. Yango ozomona ke bino bamosusu boza bavi na bino ekendaka liboso te, boza na biloko te bosalaka, boluka misala ekofacilite bino. Oluki musala na yo ekofacilite yo, bolinga misala ba 2 heures ozongi ndako beloko osala eza te, bino bangwana bokomi koche kamera bani kofinga bato. Mais so oza na musala na yo ere ezolekelo na musala ozonga outi musala ozongi ndako boye ozwi ntango bani kolamba lokwa ngambo nazaka na ntango ya kotala tv te, lokwa boye naosala live nazosala video toza 0 heure 0 heure bato basi balali mobali na nga se alali malgré nasengi permission ke papa permettre nga nasala mwa video po ekota na YouTube. Mais ero bato balali po naza na tante na moi nga nazaka na tante na yebi mbula na tala tv te na profitaka kaya msusu na sali misala nyonso tu ya ndako seke sili na pokwa ere papa yaka ba 19 heures wana tokostala ya msusu tv totali tv ensemble ba 1 heure ba mwa 30 minutes toke kolala. Mais nga moko na fana na tala tv boye naza na tante siko ta ya kotonga ekowutela nga wapi, ta ya kofinga na ekowutela nga wapi. Siko bino nkola bosalaka te eloko kosala eza te osi osalisali nyonso ekomaka oza esu na eloko kosala te atika na tomola na tia kamera na bana kofinga etika na tomola na tia telefone na bana kotonga bato. So boluki misala ekofacilite bino, bopesa pe mibali na bino valeur, bopesa mibali na bino respect. Mobali aza mutu moko donc mwasi aza mutu moko aza mwasi oza aide, donc zala aide pona mobali na yo kozala mwasi moko te ya zoba boye kotonga ka kofinga ka air nyonso. Na internet basi bayeba yo aye kutu soka leki ya msusu yo sala no mwa life no soki ya ni soko leki ka bato bayeba aye kutu donc ndenga sali life bongo alinga bana deja kofinga bayeba yo. Mwasi libala valeur ya mobali na yo eza wapi? Po mwasi mutapesa valeur na ndako, mwasi mutachaka valeur na ndako, mwasi mutasalaka nyonso po ndako efanda, mwasi mutapesaka mobali ne valeur, mobali pa pesaka mwasi ne valeur. Siko yo mwasi na yo mwasi misala donc bayebi yo kaka kofinga kotonga, est-ce que opesa mobali no valeur? Mobali na ope ba komotonga iti ye omona ye kuna ye kasi mwasi na yo ya tonga ka bato, ye kuna ye mwasi ne kasi oya finga ka bato na internet yo na nomona ete soni tozokende wapi, tozozonga wapi, tozosala nini, eloko nini ezoleka na mokili, eloko nini ezoleka na mokili. Eza milimo bandeko nanga, eza milimo. Yo ndeko oyo fingaka bato na internet, ndeko ozo fingaka bapanga ya baninga na internet, eza milimo. Bo changer luka elongi ya nzambe, luka kota na délivrance. Eza milimo mabe, eza normal te. Yo muto fandika yo moko boye mbala moko bana kofinga naka na internet, eza normal te. Luka elongi ya nzambe, nzambe balukaka ye lo bana ngo bato, nzambe balukaka ye luka nzambe wana. Donc merci na bino nyonso bato bolandi biso, merci na babone ya Kelly Joyce, nzamba pambola bino. Vraiment leo toyo kolobela ba famille oyo vraiment bazofinga na eza vraiment pasi pe soni. Et donc video kutu na yo lobango ka tika na loba po eza pasi eza soni vraiment nga kutu ata soko tali video nango yo finga nonga
finga na yo nga mona plus autorisation finga na yo po okotikala komona nga na yo répondre zoba te jamais na koyaka na yo ko répondre bazoba na osala ngo te po yo mto ofinga nga yebaka ke ozofinga nga kele azomona ozoba oya répondre yo te po napesa mbali na nga respect naza na babokilo naza na baparent naza na bana oyo napesa bana nga même mwana nga 3 ans napesa ke respect mwana nga ya 6 ans napesa ke ba respect makasi po azokola déjà zo comprendre makambo mwana nga ya 5 ans napesa ke respect po jamais bakolinga mama bango ya ofanda abana ofingaka bato esalama te donc yo moto kofinga ofingi na yo nga nasali video mpona te ya bino nayebisa bino ke nalakisa bino ke oyo bozosala fo botalaka futur ya bana na bino po lobilobi bana na bino bakokoma bato lobilobi ya mosusu mwana na yo ayokutana na eloko moko boye ya mosusu moto moko alingaka sunga ye me moya sunga ye eza te po bozoba ya yo mama eleki liboso donc bochange nga te ofingi nga na koleka te mpona yo orépondre yo mpo nga na azoba te na tanga naza na bana en plus nasalaka na mobali naza na ndako na femme mpenza babengi ya efa monene wana po bino bato bofinga na boza na ba efa mike nga pena femme na nga ya efa monene en plus mobali na nga alataka pantalon alataka jipe te donc boteyama 2022 tokota ngo na distraction te toboyi ba distraction na 2022 bokota biso na ba distraction ya ba video na bino ezanga ntina tolingi 2022 tokota na kimia okoti na Facebook mpe boye okoti makambo malamu eza te kokoti na Facebook oleka boye video ya bato bazofingana oleka boye video ya bato bazocholana tolingi yango te po yango biso bamosusu tokangi ba Facebook po buzobeleki trop ofinaka Facebook okoti boye mbala moko video ebimeli oyo nayebi te ba video yango so bokabola yango mpe ndeni po ata oza na besoin ofina te okoti ka Facebook boye ebimi mbala moko yango nga napemi no nakangi na Facebook po buzobeleki trop na Facebook YouTube kutu nakoki kotala so nalingi te nakoki kotala te so nalingi te mais Facebook ezalaka ya mosu ofini te ebimi mbala moko donc yango wana toteyama merci na bino nyonso tu ndeko naloba ndeko nyonso oyo oke okuta bazotonga Kelly Joyce soki wapi bazofinga ye koya no kolobela nga te mpona kosala eloko te mpo biloko wana eza biloko bazoba nga nazoba te jamais nakoleka na ofinga bato naza zoba te jamais nakoki kokende kofinga mutu moko boye nake etonga mutu moko boye non so kuti bazotonga ke oyo bazosalela Kelly Joyce video soki nini koya koloba nango te mpona kosala ndenge eloko te baoyo wana nabenga bango bazoba batanga te baza na éducation te mibali na bango balata bajipe nga mobali na nga alata pantalon ok merci na bino nyonso tu nzambe apambola bino so nalobi mabe na bandeko bolimbisa me eza conseil kaka tozoya mpona koedane nzambe apambola bino tomonani na mbala ya nsima bye bye